Merci, c'est bien moi, votre humble serviteur, le pasteur Kossi Lyon. Si activité du Sony Babeta Ponayo, et ça activité où Mabo Tebele et Bikaka, la Simanango, Banda le 9 octobre, et aussi la Kino le 13 octobre, dimanche n'a pas connu, et ça petit Nabiso, du Sony Babeta Ponayo. Merci, pasteur de la foi, ça peut mon corps intervenant dans le cadre du Sony Babeta Ponayo. Il est à côté, pour côté aller ensemble, la carte de Sony Babeta Ponayo, au sous-thème nango, et ça est grave. Babeta Ponayo, et ça m'a qu'en occasion, il y a anniversaire nangai, na botama le 10 octobre, na botama le 10 octobre, et na wana ninja makoyo ko tianga na makanisi ya ko sala activité, au to bingi na grand thème du Sony Babeta Ponayo, bongo ba sous-thème et varia à chaque fois. Bongo na kata nini oyo, mardi premier jour il y a activité ça, le 9. Et mercredi na ngoza mon anniversaire na ngai oyo na kanisa kana le la rapé na sepelaka. Pourquoi na le laka? Et ça parce que j'ai poussé ni mbula moyo bagisami soki nzamba tanga na kufa na santa pende na zokolaka mbula moyo zo bakisama na zokende vers liwa na ngai. Pourquoi na sepelaka? Parce que mbula bagisami pe soki nzamba ebisenga na ko bonga na net 2019 na komi tout proche ya bénédiction na ngai. Papa Nzambo azolanda ngai o nazo episa bino bandeko oyo na dati oyo bo se retrouver na kati ya Kinshasa et adresse eza moko oyo koyiko yakona na matière auditionné babeta pona yo si avenue we numéro 126 quartier 13 commune Ndili première entrée à Ndili so kitina première entrée à Ndili oziba taxi ozo ke na route Sekomaf vers route Sekomaf au tuni à Reyanda so commune à Reyanda de au côté biwa l'axo avenue way na église Antioche lio komona biso to soki complication au bengi na plus 243 89 52 667 plus 243 89 52 667 de okoya to sambela ensemble longo et mbala musu penza mbako ko beta lisolo pona yo. Merci pona batu oyo baza na Congo te bato baza libanda ya Congo baza na Europe na Amérique na Asie na Océanie bo s'abonner na Kilongo TV ko banda mukola liboso kino mukola suka ya activité auditionné babeta pona e okota na kati ya Kilongo TV so s'abonner okoyoka ba mateya nyonso oyo ngamo mukola liboso na kotea bongo mukola mibale passer de la foi peto okendaka bongo mukola misatunga mukola mine passer de la foi peto clôturer bokolanda ngo nyonso na kati ya Kilongo TV mais bo s'abonner na kati ya Kilongo TV pona ozwa mateya oyo bandiki nyonso ana mataki na poko le tout ça na posa na place pour le poko ni amusambe le poko ni amuya tout ça na posa na poko de l'eau tika toto la poko
Exode chapitre 1er, verset 8 qui nous na 11. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 9 à 17. Genèse chapitre 15, verset 9 qui en a 17. Totali makombo na Jésus sur Nazareth. Amen. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourtelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham le chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saisie. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai les nations. Exode chapitre 1er, verset 8 à 11. Exode chapitre 1er, verset 8 à 11. Exode chapitre 1er. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissants que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'ils ne croissent, et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Amen. Ceux qui sentaient déjà de côté de maté, nous sommes reconnaissants. Notre père, par contre, dit que ça, notre père spirituel, le pasteur Jérôme, ou papa, à son compromisso, l'opportunité après ça qu'il a, il a organisé des jours où il peut passer dans la réunion sur tout ça, dans le centre missionnaire Séman Antioche. Nous sommes reconnaissants, le ministre de Dieu, au bazar présent, M. Papa, nous avons mentionné, le serviteur de Dieu, la servante, nous avons la pomme de la bino, nous avons reconnu ce bazar présent, awa, c'est que nous avons la pomme de la bino. Nous avons la kanisa mutunio, sur Oyo Asali, pour que makambo kimulamu naza reconnaissance na directeur programme au nom de frère Victoire ici que la sœur qui sera pour azali moko ya ma comité ya organisation ya milulu oyo lisoli kapita pona yo bela beta enseigner grand thème autour de la chaque année zali lisolo nini babeta pona yo nakata lisolo ni tolobaki lisolo ko beta pona yo et que ko dans mabeto comme la malamu na kata lisolo malamu siku ya peti pona
que l'homme au sepela. Mais ceux qui va péter les solos, on va péter pour l'ailleurs et qu'on les salopes qui n'ont pas. Mais sous terre la mission de l'homme est grave. Pourquoi erreur grave? On est dans nos cas erreur, mais tout est erreur grave. Sauf que la définition erreur à la vie. Et ça fausse opinion. Et ça opinion, et ça a marqué. Mais, fausse est pour le dire. On est ça. On peut se réaliser. Opinion, on peut se réaliser. Parce que sous parce que la carte est erreur, pour l'opinion, on peut se réaliser. Bon, grave et ça dit. Grave et ça dit. Et là, on et ça n'a pas de conséquences. Amen. On peut ça le faire. Mais les gens qui sont abattus là, en tout cas, les gens au sein de ces mots graves. Tant que nous sommes dans le temps, sous thème, il y a des oyo, des erreurs graves de Goya. Et ça partit à qui c'est mon de Salaki, des sous thème Goya. Parce que qui ont payé la maman, et ça ont payé oyo, et qu'on s'est réalisé, tout va prendre dans le salaire. Et que vous me la récite à ma campagne salade. La détail va te dire que l'histoire d'Abraham. Abraham a dit qu'il y a un problème de plein ensemble. Abraham a dit un problème de Bogota. Mais un jour, Asani a traité l'ensemble. Zamba a dit que les douanes. Avec Abraham a compté, Abraham a compté. Zamba a dit Abraham, ndenge va quitter nous, va vous aller. Abraham a demandé aux hommes ainsi de l'Éternel. Mais ils n'ont pas baissé les recommandations. Avec ça, il a au point. Abraham n'est pas suivi de l'État Misaki. Abraham a kati bango na katikati. Bibelobi abosani kokata bandeki. Atem moko aziko misusu ate awa misusu atanisi bango pour que Atumambeka. Mais Abraham a été distrait, a pas dit que ça le père. Bon, et bien, Zambé a mon amour grave. Tant que je suis allé pour le wana, Zambé ne sait pas d'Abraham. Et quand vous savez, il est grave. Yo, on pas. Na avancé. Au Kokola, Bakolino na Kenya. Kasi bakitani na yo. Bakozala bawungu ya mboka babaya sema wanyoko na bango bakozala kake siete na kata mboka wana tala génération mokoto descendance moko oyo eyebe no côté bato moko ona bakota mite à cause ya erreur grave ya koko na bango bazo soit malédiction sans que balinga sans que bakalisa lingo mwana zambe mote na biso. Zaba yebisa mwa mikongo yoko kopa na yo bakokulona Kenya mais bakitani na yo on a déjà chapitre 12 verset 1er Zaba do pesa Abraham mwanyoba abike Abraham bimana na kotana na yo bimana na sema bimana kwenye zali kedesi ya olakisa yo na kokomi sa mono modele pena kopambo na yo makote kopambo na wanajela na yo moto oyo aswaka prophétie na ndani wa kote kopambo à cause ya les grave Zamba lobiete bakitena kwa kota baungu na mboka mabaya kwa sala 4 siècle bila ndio kwa nini mabota moyo kwa mususu bakoko na biso aria pana boloma ba moko oyo to basala ba akimoko oyo epesa Zambelo kumute bon tout ce qui malédiction dans les langues à cause de la bango. Papa maman de moi si on va de ça awa. Donc quel va acte de s'opposer pour le nommer acte de s'opposer et que même sa génération a dit sur aujourd'hui en Asima. Donc quand on est au monde à oyo, moi aussi quand on a la capu et on dit wapi. Ndio kwa sisi kwa eza na mtina ba na biso. Bon on dit kwa mawande za kisika ta monyoso. Tant nous sommes bondis,
na mituni nzambe pona nini boye makuzuka ya innocent toza innocent eza na moto moko asala ndenge okoza kikla bongo ere wana ememi souffrance na kati ya bino na yo lelo ozomituna nzambe nde nasumuka na kati ya libota na yo akwa masumu te nzambe yebise yo mokondo na kimia nokatakokoka po bakupaki bakoko mpe bayakani mofilongo bakoko bala mosusu baosepela koko na biso akoli akufi na ye ake na ye aselaki nzambe me bakosani eju koko wana azalaki ye moko na nzambe nzambe ayebisaki makambo oyo bakoko nde bayebaki te bakuzuna kaka bina yo ozosimi bakonsekanse ya makambo oyebi te osala boesimbi te okende fani boesimbi te oteka boesimbi te nanasumuka abraham tata akondima ejo wasumuki liboso na nzambe nzambe alakeli ye te me alakeli bageneration ekoya nsima na ye moto oyo asumuka mbala mosusu balobaka ye mabe te balakelaka mbala mosusu bato bakokita nsima na ye nazokanisa to tozali na ekole dimanche na misio na ngani ndeko moto tokende na ye azalaki na mainformation bato tobengaka lokola bamisingi aza mona kote na biso bazalaki bayaya likolo mama moko pembeni eglize ya misio soko omoni mwana na fo asekaka ye moko mosusu mwana apesi koko na bango rapport abi mama moko asekaka nga koko wana longwa yebisi mama wana ozoseka mwana nga po akotani boye nga te na nga akotama boye yo okotama ekotami misio bato bayebi histoire bomona bandeko mo baza na bakotama baforme wana pourquoi parce que koko na bango asaki erreur oyo ezalaki grave ya koseka mpona bato balakeli bilenge nini oyo ezokomela na vie makambo oyo ezokomela euti wapi na ezoza mpe kopena verset 8 oyo batangaki biso bible elobi un jour pharaon oyo ayebaki joseph akufi or fale maloba wana ekokisama na kongo mboka na biso eza na histoire toza na kasabu azalaki mokonzi ntango wana na histoire tokuta ye te mais tomona mobutu tomoni kabila lebert tomoni mpe président joseph kabila oyo aza na place mpe mosusu akoyana rapport de élection nde tokenda histoire esike mokonzi nyonso akoya na mboka oyo akoyeba ye te mokonzi moko azanga liboso premier ministre moko azalaki liboso soki na formature omona batiaka baliste premier ministre baleki soki okende bio omona bagouverneur nyonso batia bango wana mais koma okoma oyo akoki koya akozana joseph oyo azalaki makambo nde na kati egypte oyo bala kozana joseph parce nzambe esi alakaki mabe bamosusu bazokozana yo bazokozana makambo bina bate balakaki noja mabe fo histoire nakende kozana mpa bato moko botrace ezala te soki roi wana faraon wana arekoletaki joseph lokola moto apikisa bango akoki kopamba bana israele te akoze eregra akozaki joseph mpo wana israele akota na kati ya boumbu profesie ekokisama parce que soki ekisami bongo te seki nzambe akosi nde nasumuka boye mona mpasi nzembo ya mawa ekoma mokoli oyo kosepela lokola basusu abraham aza na ye te israele akoti na kati ya boumbu israele azolela mpasi histoire ya mboka oyo aye kokamba parce soki ataki yango aoza na kati ya kobanga makambo oyo joseph asala il faut atanga yango te ayeba mpe histoire te mpo akota profesie ekokisama ndongo ya bana israele manzozo mpe baprofesie moko maléfique oyo esamaki nzela baarri ya para na yo nde nasalaki lisumu na nasumu kaka israele bakomi kosouffrir faraon alobi bato bakomi ebele soki totiki bango baonokola biso ezo bakomi kosala na bamuna na biso mpo bakundisa biso soki totiki bango boye bakosala biso mpasi moko bamuna biso baone bakopena na biso bakozela mboka oyo topesa bango misala makasi oyo ekonyokola bango belemene napesa o mosala makasi oyo ezonyokola na courage ozala nango na ntongo ndongo obimaka
Mamsou qui vous a où ça le lotier parce que ça m'a cassé le commerce. Mais commerce c'est aussi pas des problèmes. Et ça va nous soulever nos parcours. Il y a plus d'ailleurs commerce en sali au camp. Atega presque nyonso mais simba pété. Nana sumo kana kaka kota la yo. Nana kaka eleo za akra kuwa penya ni solo ko ngene za kilo lelo. Nana sumo ka ablo ko kumba ba ko kuona kimya kasi bakita na yo. Bakita na yo ba ko kemba ba ko sala kake sete na muungu na mboga mabaya ba ongo la bako. Mamsou za génération de bosser au Kemba. Ce que télévisé m'a bon délai. Pour 4 ans oyo. Pour les prophéties oyo. De la 4e génération pour vous souffrir. So ils sont pas de continuer à faire la vie na yo. Au moins on a pour moi ensemble passer souffrance et continuer à faire la vie na yo. Le au moins ensemble été. Ben mon boy oyina, mon bal to moi si. Que mon bal azo considérer ngate. Moi ça zo lingangate. Oh, moto moko sumuka baba yeke bino mabala bozala pasi pona bino atokenda balbala lo suka bozo yinda ko maboti erreur grave ya ba arrière parent na yo et ko créer réalité moko spirituelle ko réclamer bina yo moko souffrir après mazati moko la ba makufa ba osepela ko ka ba makei bazo lele sengo bazo bina mais ba ko sala ki ko ka ba azaki na lisolo mona nzambe balakela kaye paso zomona lelo uti wapi bato mosusu basimba bakisi na bango mpona koperdi toni na mona liso bale kosala me bakisi wana bakendeki kosakrifie bamabota bato bakendeki kosakrifie bavi ya bato tanga na yo me mosala mpona bino koki kosala bate mais diplôme beaucoup aussi à côté bana yo mais kompota beaucoup aussi à côté tala erreur oyo ezali grave après masalaka descendance moi ils ont souffrir non que ça mokolo Joseph comme premier ministre tant on pense ça va dérouler bazo sepela babiki tokombe bakonzi tozo kamba yana biso mokonzi na boka bapaya tozo sepela tokomi pe bato na tango na pe soki pe batelefone to wana to lettre kei na tinyango yana biso dans l'Égypte ya Joseph atindi babengisa libota tata mwasi bao sepela pe oh fallait bakome belé pour prophétier kokisama prophétier kolesamo un jour. Mamsou za innocent nana sumuka souffrance de la divine yo nana sumuka bato mosusu bayiba pe babiloko ya bato balakili génération koya génération oyo moto balongi kobima te bino nyonso ozala miyibi yala bamosusu oza litumba apres composer baakti moko boye sokolo pakana ntango okono ndi koregrete mpona nini nasali makambo mobali oyo nakoki kobima neti na vie mwasi nakoki kobima neti na vie mais koma nakoki kobima na moto aboye ozotombe victime ya makambo oyo baarrière parano basalaka ozotombe victime lamentation de Jérémie chapitre 5 verset 7 Bible dit nos pères ont péché, ils ne sont plus mais c'est à nous qui portent les pères de leurs iniquités. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est à nous qui portent les peines de leurs iniquités. Parents na biso, sumuka basali société, kasi biso, nde tozo souffrir na place na bango. Nana sumuka na kati ya vie na yo. Batata na biso basumuka, moto ayaki moto mosusu, fale baloba moto wana, mais nana tozo souffrir na place ya moto wana. Moto akibaka na place ya moto, ezaki moto mosusu, mais génération ozo subir ba conséquence à cause ya moto moko songolo pakala. Tango nyonso soko kwa ndozo lela. Bateu bechanja na monoko na yo. Esengo ezaka po bapoise, mawande efanda po na yo koma moninga malamu. Pourquoi? Parce que batata biso asumukaka. Tata Abraham asumuki liboso na Nzambe. Asali keko ezaki grave. Mais pas na mosusu bato kosofri na place na ye.
il faut lire. Pour lire, il faut souffrir. Badina ba na pete. Provision, oyebi ya moté. Na wende, na mulongo ba soso etana bidoté. Au pasteur arrivé le baka, vie comme ya ici fi, to le tama tebe ici fi mo le leki. Eza vita boze la na moté. Pour la kamala il faut mutala tina le la moko abaye. To mo de na osila, yo ba kamela la moko ezo ke na moté. Na beta ni solo. Na wasomo msoso tambo na nzela, msomo ni azo tambo bi tipo za fierté. Mamso za fierté. Parce que comme là un jour na kati ya vie, na lati chosika bato. Likolo ngati makolo ngati si finali, nazoka passe na makolo. Mais on attend na molongeza tabité kono kama kama kuna saper. Démarche changer. Toka kwa mwana na opaka on a kati zo souffrir parce que on lati ya bati. Dans souffrir. Nous avons la vie de la piété de ce temps-là. Donc, comme ici s'appelle encore, on peut le finali, n'importe quoi, on peut monter avec les gens de l'autre. Nous avons monté rapide. Au soir, il y a un temps où on peut le pimbi, moi, le volet dans ce exaté. Bisopé, ils ont un arrière-parent. Au Bassaka, il y a des cadavres. Les autres ont souffert. Tout le souffrant. Nous avons un bisou. Ezali famille oyo bato bale ko banga pe parce que l'époque ya président Mobutu ba sénateur bazaki na famille wana ba PDG ba arrière parent ba koko biso bazaki même ba primairie quand pas tout monde entend Scotty wana ezali ya biso dans le temps on a dépassé mais un jour ba koko na biso bazaki grave ya ko salisa ba mbongo na bango na biloko mosusu. Lelo, il y a qui pour machine à ce que ici maintenant. Bien sûr, on peut t'amener, n'a pas oyo. Et ça n'a pas oyo, basel la bokoko, tout basel la côte de famille. Bien aimé, et quoi, péter bien abino, n'a pas tombé les payés. Et quoi, comme même le pauvreté n'a qu'à te les quotas. Et quoi, comme même la vie, maladie ancestrale antivalaire. Au moins, la stérilité côté. Bato oyo ba na mahote ba ko na pété na 12 ans à 8 na 15 ans à côté na 17 ans à susu na 19 ans à côté mais bato ba pété mbongo bato ba pété mbongo on est là na tambola na ba matambe na trichade mais comment on va mobiliser comme là pourquoi parce que moto moko asaki est grave et kalibi na mabota. Bato bakatela biso basumu ka bazate mais biso tosili bapasi na masumu mo bazalaki bakatela biso ni bapelisa kina nzambe biso te mamusu bakamono subu na mulelo eza bakamono yozalaki te eza bakamono ba arie kwa mo bazalaki mais yo subu na place na bango pona nini boye akoti bito muluka mozozo mabana douleur ozokeli ba ya pasi. Moye ba yebi yango alobi na nzembo na piso abi eza na pamba kozolamuka ntongo mais malgré cela bolie liba ya pasi ya douleur miso bakonse na kikola te waza nango na motemo atekaka akokona na bio aza nango te lelo na mosalo azalaka akoko basalaka osimba te lelo mais ata asali nyonso esimba te pourquoi parce que bato mo babelisa Mudoma kale ya kubima tongo atei, atekipe, kama ateki ya muna nisa watupe na teki, metongo kanisa mbongo wanisho teki kali ya mbongo. Makamwe uti wapi? Makamwe uti wapi? Awa tusangani, tongo teni mwanji tobini to seki, parce qu'ils ont de mwanji, to sepeli. Metongo moko zonga na demer na ye, est-ce que moko bali pas problème? Utenda na wala na wapi konjoni na wala na utenda na uzala nini kulia ya pasi utenda mtolia biloko oyo sima na yete mesho ezate
mon collègue les kaka. L'essentiel je voulais l'équipe. Non, quand on continue à vivre au Kola, na Kola moral, bon son bloquette, il y a 2 ans. Autant dans 2 ans. Qu'est-ce que il faut Kola na quête na yo. Donc Kola na quête ça mon laï, à nous le coquillé, à nous le cocayo. Ok classe na quête mon autant là on va canari. À nous le nikilo makasi. Pas plus moral. Parce que nam te jema tebele, nam te le soso, nam te jema muger, biso so kokana. Ba pisi biso moral, biso to kola na moral. Ba pisi déjà moral. Tangota moral jezana al. On s'en fout. On se met na tuninga, na so bilo sa kelenge ni, so bila na chassa vivre. Pour na posa sa ki desi na kola na moral. Bila ko mo seka. Mais si on se dit qu'on t'a les pines au moins la gueule de l'homme makambo qui est une sécurité. On commence à assembler la mise au bateau. N'a pas dit n'a pas séqué. N'a pas commencé le papier à derrière. Bisous dans un grand prêté. Bisous dans ton aboué. Maintenant on se dit la vie actuelle. Ose le bas. N'a ose vivre. Et pour canati. Et pour canati. Mamsuta au songa. Tant qu'on écoute la bloquée, ma campagne va dire dans ma terre, Dieu n'a jamais mis à vous, bien aimé, mais ça n'a pas cité. Israël a souffert, n'a pas s'arrêter. Moi qui ne veux pas faire du bon là, on a fait la bonne équipe. Bah, les affaires de faire du wana, à ta posée, moi, d'habiter, à une affaire à pas pour vous, on dit là, comme on a maman, tout y a un maman, tout le monde a maman, à ça, on a un peu de la vélo, ce qu'on a mis un peu de ça stable. Et ça va vous arriver dans le monde de la paix à la manière. Mais comment on va la paix? Oh, Moutazate. Dieu vous changer la monde. Partout va être votre message. Non, quand Israël est en sécurité comme on dit. Intouchable, même l'Égyptien, quand on parle à la mort, parce que c'est pas le gars, oh, famille mon côté, famille Joseph, quand on parle à la mort. Mais un jour, quand on va me cirer, mon espoir, mon banga na vie, et comme il t'a mon banga été. Toi, les gars, la tête, ah, donne-moi qu'on a envoyé, quand tu es sur la vie, parce que tu vas vite au la tête. Le reste, on va poser une introduction. Mon Seigneur, la mesure de ce verset, je suis que c'est la verset. Jérémie chapitre 31, verset 29 à 30. Jérémie chapitre 31, verset 29 à 30. Tu vas me poser. Maman, battez la génération pour elle nomination. Papa, battez la. Papa, pour vous poser les lots. L'homme est pour vous comme un sous. Viens à la art. Jérémie chapitre 31, verset 29 à 30. Jérémie chapitre 31, Amen. En ces jours-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé les raisins verts. Et les dents des enfants en état glacé. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. L'homme qui mangera les raisins verts, ses dents en sera agacées.
bala bombe bazaki reka lokona ya bayi ko 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 bazali na ko ndenge bala ili vous ne faites pas vous êtes des dieux vous avez dit quand je lui mets d'amour que je lui mets dans ce monde que lui mets d'amour et plus fort que je lui mets dans ce monde que lui mets d'amour et plus fort dans la parole et dans le nom de la paix comme on va dire dans la parole ici non comme on va parler de l'église c'est lui qui est à nous. Malédiction, mon doigt dans ma vie, au fond de la vie, mon doigt. Attendez à Koura, et au fond de la vie, mon doigt. Mon doigt, non, la seule qui attendez à Koura, la terre, et au fond de la vie, mon doigt. Non, la génération africa. Non, la génération africa. Non, la génération africa. Nake msomo ni bana tu. Kwa nini ukamate wingi bana ndio ni bana tu. Ngaite. Apa makufi balelina kimya soki tanga lelo lokola zaki na mbongo ke kunena ne kokona bango ya tangwana ba pia le bebele po de la bonne ko tsaba shi ba ta le lote balelina kimya nani musufi ate lo batanga bomba sungana na zakate na ko sufi be la place na yete kani wote ndenge sana na popa leo kama nilikuwa na kuisa alikuwa mkao na mtoto wako sio mama wako kufa ata bato ozali bana mboko bozolanda biso ata bato ozali bana mboko bozolanda biso soki ozomona lelo soki eza na nzela ya koko to papa na moto asumu kaka tokotaka bonganga nayebisi yo nzambe alola oyo atili soki babeta mpona yo akobeta liso asika mpona yo akomona ndeko ozali bana mboka to soki apekaki yo apike makambo ekobela na bakokote nini na pokwa lelo eza na nzambe apesaki moyi likolo na ye amekomona na Abraham alilisa via bato. Abraham asaleleka alilisi via bato. Maintenant on va comme la Jérémie. J'aimerais habiter pour voir le temps de soutenir Israël. Qui va parler à des gens de Besso, va le regarder mon gars. Comment parler à des gens de Besso d'ailleurs, n'a pas eu aucun gars. Ah, c'est là la ligne pour le camarade là. À quoi on a les gens à parler à ça là. Na teka na poko leo. Comment on s'appelle en Zambé? Lelo, ni na leo c'est la gars. Et c'est la gars. Dans la comprendre l'histoire en famille, na comprendre que quand on est sur la salle de guerre, comme est-il non, on a cette génération à quoi on est sauté. D'ailleurs, on a dit appelé pour on est monté. Si on a dit que on a dit on est bango, on a dit que on a dit biso. D'ailleurs, à quoi on est monté on a gâté.
baza bakoko na ka bande ko ngwa zako watu bote na bango bana mama mari ko na ndoko ona bande ko na ka batata na biso ba wate ko na biso te baza te batata na biso lokola za batata na biso yesu na batata na biso eko kita na biso te eko ba na biso te bande wate ko matina place bien aimé nana somuka mama suli sumu isama na kata vina yo na kata libota na yo et puis dans Jean chapitre 9 tu vas moni avec de naissance baptisé wa tuni Yesu nana somu kaka nana saka ni somu eza mwana oyo yebo ko to bapara na ye a bien aimé bapara na ba ko usama kamele et sivina jamu ko to za keba na ba auto salaka so zo ko mwana ndeko mwana ndako keba ne on so ko la ye et ko me bloquer bénédiction lobi to ko me malédiction afia kana na ye nana somuka nangendo singa mwana nzambe bapina biso tika totele bisika tosala na motema tangona bandi pasi nanga nikumela na tu Amen.
Nana sumu kake nana kota na makoyo lelo nukoma lelo atopani foli bale kufa kombele foli bale kufi yoko na motola kwa kumaka koti si mwana basundoli yoko na motola ke kaka kusema stand na kwa libalo kusema usundi nana sumu ka tama kwa kusenga manzabe lebo mwendayo senga manzabe lebo mwendayo nana sumuka ozobo mepe tibe makano mabe nana sumuka bakati ya uti wapi haleluya Jesus nana sumuka kuna nini kama nipala mwisho komplikasyon nana nakila mwisho komplikasyon nana kama nipala te nana makaji bila mwisho sepele na mwisho mwesala te pakini mwesho mwisala na fasilite misima zangu na mikanate wa wasala kaya kuna mukanda na kusele zoe ya te nana asami makulami na nikota na yu musugini shana zama kushini haleluya wala wasela wala kumana haleluya Jesus kushini kubinia ayebona kukamisa Kristo ni nazoka sana kwa Mungu pasi ile kina kile ngomba nazo sambi na nazo lela nzamba ibisinga ndimo zolela ndene usekisa yo tala pasi zo matapande ko tala zo tala fina zo kapasi ha esa zo tala ko lela te tama ko liko tala ko Mungu sato ya kuna kukoselete ko mutu na ndo bele Dieu wana merci Saint-Esprit
Zamba Biblia sana Mungu. Baiba kinyoso. Na eva masala katika kitu mtima. Toma maboko likolo. Ezata kwa visitation. Nazo kwa mumandeko yumo sasa somi magari. Para visitation sur ça na katu victoire. Mon peuple la visitation, ça va se consoler la vie à bateau. On ne peut pas me payer parce que ça va se consoler la vie à bateau. Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Toma como ele conosco. Estava com o Jesus contato no tema. Zabo aponsa na pizza da sua aponsa. No vou fazer isso será na pouco ali. No vou fazer isso será na pouco ali. Otomaki tika ni dawo kwa kwa nda wa kimata kwa yo. No vou fazer isso no vou fazer isso mas tanga na yo. Kotona tena ndio kama pepe ya makasi no tamora. Pepe ya makasi no tamora. Option makasi no tamora. Jehovah. Hallelujah.
Vamos,
Loba Yesu Kristo wa Nazareti. Moto nyonso sumuka. Bonga na muna basi. Lelo. Natoka bana. Nani sumu nyonso ngana sala te. Nani wakati nyonso ngana sala te. Sors dans ses corps. Bima maintenant, allez sors. Moto nzambe tumba lengo nyonso mabe bato batere eloko nyonso mabe bakoka kitu esika 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 loko kwa mitamuta munyo ale na loko loko sisi kutaki Muda sabe isso tudo. Na vida do mundo e amor. Não se sente assim. Tem uma boa direção. Aleluia. Todo mundo vai saber isso de castigo. Isso tudo vai ser um pai. Saca. Onde já mesmo que você jogue. Como você não acredita? Como você não usa mais ninguém. Dans mon pépézo soufflé, on change un pépézo de moi. Ah, Saint-Esprit, merci. Talanda kue pour moi, talanda kue pour moi, talanda kue pour moi, talanda kue pour moi. Dima. Ndaku mwa kangabi na nyosho, mais le pour moi. Comment on change un pépézo de là? Ils ont pour moi bien. Ah, Dima. Lima kata jambo. Lima. 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 On se train de se souffler. Mon bébé à ma case. On fait sa vie. On fait sa vie dans le temps. 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 Nous avons l'union sur ce plan-là de cette vie. Mais la Sylvie au bout. Nous avons des misales. Nous avons des misales. Et c'est qu'il y a un condamné qui est au bout. Nous avons un sacrifié final. Et je suis battu. Alléluia, comme on est ensemble. Ça va nous faire exoliter. Ça va nous faire exoliter. Ça va nous faire exoliter. Ça va nous faire allez, tout bien, on te dit ça. Sors, fais ça. Lima. Nós vamos ler o que batia aqui. Ele tem uma memória que ele veio. Ele tem a roda também. Vai! Ele não vai poder. Ele vai bater esse cara. Aleluia. Não vou saber, não vou perder. Ele não vai dar uma boa mão. Eu vou nos ver e ter a fome. Amor, eu vou guiar a banana da Peru. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier ce Christ pour vous. Bien-aimé,
Soko le mola na kiti oyo obetika na YouTube na yo Kilomo TV pe osabone okola ta séminaire oyo bandeki no suka nako tika kama lola bango la biso. Merci. Merci, c'est bien moi, votre humble serviteur, le pasteur Kossi de Lyon. Si activité du Sony Babeta Pona yo, et activité où ma beauté belé et Bikaka, la Simanango, et Kobanda le 9 octobre, et aussi la Kino le 13 octobre, dimanche n'a pas condé, et ça, petit Nabiso, du Sony Babeta Pona yo. Merci, pasteur de la foi, ça peut mon corps intervenant dans la Katia du Sony Babeta Pona yo. Il est à côté, ya, tout côté aller ensemble, la Katia du Sony Babeta Pona yo, au sous-thème nango, et ça, erreur grave. Babeta Pona yo, et ça, ma can occasion, il y a anniversaire nangai, na botama le 10 octobre, na botama le 10 octobre, et na wana ninja makoyo ko tianga na makanisi ya ko sala activité, o to bengi na grand thème du Sony Babeta Pona yo, bongo ba sous-thème et varie à chaque fois. Bongo na Katia nini oyo, mardi premier jour, il y a activité, ça, le 9, et mercredi na ngoza mokolo anniversaire na ngai oyo na kanisa kana lelaka pe na sepelaka. Pourquoi na lelaka? Eza parce que j'ai poussani mbula moyo bagisami soki nzamba tsanga na kufa na santa pende na zokolaka mbula moyo zo bakisama na zokende vers liwa na ngai. Pourquoi na sepelaka? Parce que mbula bagisami pe soki nzamba ebisenga na kobongana ne 2019 na komi tout proche ya bénédiction na ngai. Papa nzambo azolanda ngai o nazoyebisa bino bandeko oyo na dati oyo bo se retrouver na kati ya Kinshasa et adresse eza moko oyo koyiko ya kolanda matière oyo Sony Babeta Pona yo si avenue we numéro 126 quartier 13 commune en Ndili première entrée en Ndili so qui la première entrée en Ndili aussi ba taxi ozo ke na route Sekomaf vers route Sekomaf au tuni à Reyanda so commune à Reyanda nde au côté biwa l'action avenue we na église Antioche nde okomona biso to soki complication au bengi na plus 243 89 52 667 plus 243 89 52 667 nde okoya to sambela ensemble longo et mbala musu pe nzamba ko beta lisolo pona yo. Merci pona batu oyo baza na Congo te bato baza libanda ya Congo baza na Europe na Amérique na Asie na Océanie bo s'abonner na Kilongo TV ko banda mukola liboso kino mukola suka ya activité oyo Sony Babeta Pona e okota na kati ya Kilongo TV so s'abonner okoyoka ba mateya nyonso oyo ngamo mukola liboso na kotea bongo mukola mibale pasteur de la foi pe to kendaka bongo mukola misatunga mukola mine pasteur de la foi pe to clôturer bokolanda ngo nyonso na kati ya Kilongo TV mais bo s'abonner na kati ya Kilongo TV pona ozwa mateya oyo bande